qui a ouvert la boîte de Pandore en révélant le contenu d'un rapport de l'ONU sur des exactions commises par l'armée rwandaise en RDC entre 1993 et 2003. Oui, c'est à la une du Monde daté de ce matin que vous trouverez encore en kiosque ce matin en province ou à l'étranger. Afrique, l'ONU ne veut pas laisser impunis 10 ans de massacre en RDC. De quoi s'agit-il, Hélène, exactement? Le rapport que vient d'établir le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est accablant, principalement pour le Rwanda voisin. En fait, sur près de 600 pages, nous dit Le Monde, version quasi définitive, ce rapport décrit des violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 en RDC. Alors derrière l'intitulé du rapport, derrière ce sont des meurtres, des viols, des pillages auxquels ont pris part plusieurs pays de la région et il y a eu des centaines de milliers de morts. Autant de crimes qui ne sont, nous précise Le Monde aujourd'hui, pas passés en justice. En fait, depuis plusieurs semaines, précise Le Monde, Kigali, la capitale du Rwanda, essaye de bloquer, d'étouffer ce rapport complètement parce que c'est très négatif pour Paul Kagame. Pourquoi c'est très négatif? Parce qu'en fait, donc, les faits imputés remontent à la première guerre en RDC en 96-98. À cette époque-là, beaucoup de camps de réfugiés Hutus sont en RDC et les troupes du Rwanda vont aller sous prétexte de guerre sur place pour les détruire. Alors, et la presse, bien sûr, en RDC réagit à cette annonce et à la publication de ce rapport. Oui, bien sûr, et pointe du doigt Paul Kagame, le président rwandais. C'est ce que nous dit le journal Le Potentiel. Crime de guerre en RDC, Kagame, le dos au mur. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le Rwandais Paul Kagame? D'ores et déjà, nous dit cet analyste, des analystes, justement, pensent qu'il est temps de conjuguer le règne de Paul Kagame au passé, car malgré toutes ces tentatives d'étouffer le rapport du HCDH, il devra répondre de toutes les exactions commises par ses troupes en RDC. Et l'analyste du Potentiel précise, il faut noter ici que le Rwanda n'est pas le seul pays indexé. L'Ouganda, l'Angola, le Burundi, entre autres, sont cités et des faits précis sont expressément mis à leur charge. On va maintenant aller au Liban. C'est quoi le message? So now what's the message? Donnez la Bible, vous serez bénis. Donnez la Bible et vous serez bénis. Give the tithe and you will be blessed. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow you C'est pas can ça le marry. message, frère. It's not the message C'est quoi either. le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes Dis à ton back. voisin, il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people Et il free. va juger les And he nations. will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure soon. Disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sonner la trompette, là déjà dans sa bouche. That will blow the trumpet. Le Already chauffard. has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few seconds Vous ne left. voyez pas qu'il se passe des choses? Don't you see that stuff? Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Beaucoup, même ici, beaucoup vont rester. Many, even here, many will be left behind. Parce qu'il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You Tu love resteras. your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. You Tu love resteras. food more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You love earthly things way more than you Beaucoup love vont God. rester. You will be left behind. Many will be Ils vont left aller voir le behind. pape. They will go to Le the pape Pope, lui-même va and rester. the Pope himself will be left Ils vont aller behind. voir les fédérations. They will go to certain pasteurs. federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left Et behind. parce que vous les avez suivis, And vous allez because rester you avec eux. follow them, then you will be left behind Ça va être also. terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Arise. L'ordre est donné. The command has Alors, been given. que faut-il faire? So what is to be done? Commencez à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your Priez home. pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your Priez pour vos femmes, vos maris. your wives.
your children, Alléluia. wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. You fast for your Jeûnez pour vos parents. belles-mères. Fast for your mothers-in-law. Intercédez pour leur conversion. Intercede for their Frère, conversion. ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming. Bande ko batali toza bongo na tongo na biso tobenga ngo petit déjeuner. Petit déjeuner zali esika moko toyaka kopesa conseil, toyaka ko révéler, toyaka ko sambela, toyaka kopesa ba révélation makambo nzambe, toyaka ko lobela makambo ni ezo na communauté. Alors bato ebele babengi nga moko na sali constat na moni ete congolais eza mawa mingi mpona biso ba congolais. Mawa, vraiment mawa kozala congolais. Bato belé na ngongo yo bazo bate makamba osala bazo pesa aner information pe ba comment ko travailler na aner sans que aner engagé ba. Normalement ko sala vidéo ezelo mabete mais faut yeba olingi nini. Bato ba commencer la vidéo et belé toza contre ngote mais oza na message nini. Parce que pour y a na vidéo il faut un message yo nango na social media. Message na wezani. Ba misusu bazo ya côté ba misusu bazo ya osala bonganga, ba misusu bazo ya osala kindumba, ba misusu bazo ya kopesa information, ba misusu bazo ya osala ki végétarien. Bamsu bazoa ko lakisa ba luka ko komi lakisa mais pourtant na ngonga o congolais azoka solution ya ko libérer mboka et makambo nyonso to eza makambo ko traiter yango te eza makambo ya nango na social media te eza makambo ya nango na vidéo te eza makambo ya ko loba te biso ba congolais tozo luka libération tozo luka ba sensationnalité toluka ba sensation te na yebi ke ya solo Honoré Ngwanda a instruire bino na ndenga mabe ala kisi ba erreur ebele amemi buzo ba mingi na ba vidéo azana message te azwa kolalisa bato azwa kosala ba ventir eloko moke vidéo et pourtant bato bazali kozela ye abanda résistance. Honoré Ngwanda lobi azali mukambi ya résistance na monde ya Congo abambata libanga moko te na Congo asalata action moko te malobi azali résistant mais azoya tout le temps na vidéo nyango bino pe bozu bizaleli wana chaque tongo chaque jour okomona muto alobi alinga ya vidéo ba mususu ba comme même ko se permettre ko ke no louer villa o yebisa batu ke yo ovanda na ndako na piscine tout na âge yo komi nango ozo sala le matuvisme na âge wana komi nango pembe na okoma koko ozo la ba pagano kutu ezana bat musu ba ndako danser ya grave ba vanda kanango ba kara danser bilamba danser ba la tsarate mais yo ozo ko quand même ko lata sapato bien te pantalon bien ozana ngote moli ko laksa batu ki ozana ndako na vidéo ndako na piscine ndako na nyo surtout pona kaka o captiver bato bazanga esprit donc ba vidéo est comme tellement belé alors tant ba vidéo est comme okomona organisation moningo salama ko libérer Congo yo ye déjà bayoki basambwe lobby toko récupérer mboka basoda na biso baza déjà place tel ah ndeko na ngai ata na tango ya guerre froide dango Moscou na Amérique est-ce que zali ndemwana normalement na ngombo bato bakosala ba vidéo eza welcome eza ba vidéo oyo eza instruire ba congolais ezo la musa ba congolais ezo informer ba congolais makamni ezo le garamboka mais non ba vidéo intelligentsia même la CIA la CIA ba yaka jamais ko divulguer ba makamuna bango même KGB et yaka jamais ko sala ba vidéo ko ba omoni nekeza boye Poutine ko sala boye Poutine ko sala comment ko sala ba vidéo même ya ko exposer ba position na bino
même à la vidéo que président Oyaboya Sima Angola, Azala Congolais, Azamoye, est-ce que c'est important Makambo Yozolo? Tant que Yozolo Makambo, ils ont aidé Congo, tout les autres Congo. En tout cas, naebi que bozu fièvre ya ça la vidéo, sur la Pekisibino, Boringa la binoté, mais en tout cas, vous allez quand même conseiller, vous avez un sujet éducatif. Vous avez exposé makambo mboka. Et ça na makambo susu. Ngai na ko loba ngote ata ndenge ni nayibi ba secret wana na loba ngote po ba benga ngo même secret d'état ou bien secret à combat. Mais biso na combat to na secrété. Likambo tout et ça mi na 10 na tongo ale botia na vidéo non. Et ça na makambo susu bokoyi ko tia ngo na vidéo te. Ba position ya mboka. Ndenge ni ba ko attaquer, ba nani ba ni ko attaquer. Ba tia ngo na mboka te. Ba tia ngo na toile te. En tout cas, Nzambe aleka nako batela bino. Lisusu lelo to lamuki na tongo toyoki ke rassemblement ba pesi ordre ba ke no signer ba corps particulier. Ah ngaye. Tamu to bandeko yesa bino ke na mboka na biso na Congo opposition ezate. Classe politique nyonso futo sokolango. Kabila tokobengana ka mukolo IDPS akoboma libala na ye na Kabila po Kabila bala bango balia kabamela ka basala ka cop ensemble mais tala ba bomisi combien de bateaux. Comment se fait-il après Kabila a glissé à Ibignon surtout a violé ba corps bino bozo que nous signer ba arrangement particulier pourtant arrangement particulier il faut ezala signer avant premier ministre Salam. Mais bino boza ba signataire, bino bat bokende ki pe bozo ndimango bolobi batutu ba partie prenante union surtout ba salango. Bien aimé, na kopesa bino conseil biso toza na diaspora, biso nde bana mvuluzi, biso nde to libérer mboka, to kontaka sir ba politicien moko te na Kinshasa. Et sengeli classe politique oyo to balayer yango, to zo classe politique moko oyo ekozala na batu oyo bazali ba résistant, bazali ba nationaliste pe bazali ba honnête bat o bazana formation te so otali groupe union surtout ya classe politique wana bazali ba disciple ya gege bazali batu oyo basimba bakisi pe bazali bata formation ya wana boka moite ba Clément Kanku na groupe union surtout ya baboshabe batu wana union surtout bazala ki ba complice ya koboma bande kona ba ona kanam mais bazali bango moko batu kanam omoni bato oyo bazana formation bato oyo bazali bongo na gege comme nzambe na bango basali la Jean 10 les voleurs ne viennent que pour voler détruire bayoka na mawate yango na monaka muto azana kisi azobima na mwana oyo moka bota to azobima na mama na ye boyebi ba musicien basala biloko ande mwana omona pe musique et baby et comme commerce po ba demo ba gege mami wata muto azo diriger ba makambo wana donc ya mami. Organisation déjà à l'élection en 2017, boye bien moqué, Kabila Salignon surtout ezalate, si que comme droit il y a biso ba congolais, to bengana criminel oyo na règne nae parce que eza siko blanc sur noir que Kabila yé moko aza commanditaire il y a ba crime. Na yebisa ki bino ngoke kamwina sampu. Kabila abimisa ki Gédéon a pesi rôle wana po azali fabricateur il y a ba faux opposition azali fabricateur il y a ba doublir asala ba doublir pe asali explosion et opposition à corrompre bango pour ba bomamboka donc na ça bino déjà que ba kamwena sapoza kamwena sapoté ezala ki bata Gédéon mais ba to pe opposition nyos ba yebaki yango pour nani ba sala ba déclaration te pour nani ba yaki ko dénoncer ngote pourtant ba yebaki réponse est simple parce que balia que sika moko parce que ça gêne bango mboka ezala ndengwana Dieu merci tala babomi 18 millions de Congolais mutalobité likolo babomi kaka nindele mibale ba secret nyo se bimi ba bwakisi ba Rwandais ba bomi même na cop na bango ba ngaba kene ko envahir Angola likolo ya 2 mindele et ngolo bake ba mindele ba yedi ko protéger population na bango biso ba politicien na biso ba politicien kwanga na makayabu il faut to benga na bango to croire même na bango te to ça sima na bango te likambo za grave batu mingi bazo salela aner bazo ibate est-ce que makambu tout est utile batia yango na YouTube comment
na ba matinée politique. Il y a Palou, il y a IDPS. Baza où est le plus deux grands partis, il y a Congo. Ba parti wana et entre na ba milliers il y a ba Congolais. Mais tant que ba toana ba ba matinée politique. Tant que ba kuta na kuna ba participer à ba matinée wana. Pourquoi ba organisateur to ba kambia ba parti politique wana où est ba Congolais ba yebisa bango te ke mabele na biso ezo occupé. Mabele na biso za na maboko ba paya. Mabele na biso ba Rwandais, Ougandais, ou na ba mboka mususu bazo enviango bali ba botolango. Comment expliquer un professeur de l'université le kola Bochab sikoyo a ko finir vie na ye na kati ya CPI comme criminel likolo kaka po comme ministre ya intérieur et bato nyo surtout bazo sangisa ba congolais na ba matinée politique ba ngena ko yebisa bango nini ba ngena ko lalisa bango pongi. Dernièrement de komoko a cher ngai a publié vidéo pasteur moko azo côté en église, je crois ils en anglais, pasteur on azo yebisa ba ndimi na yeke yazo solo na nzambe na téléphone. Et abandi ko solo na nzambe na téléphone ba ndimi bazo yo kate ye moko susu abimi interprète ya yebisa bango makamoni nzamba yebisi bango. Pe ba ndimi bazo beta maboko wo nzamba lobi. Alors faut eza pasteur on a te faut eza batu tout bazala ki wana bazotika pasteur wana saka l'esprit na ba. Ezandenge moko lelo ba parti politique nyonso tout ya Congo ba yebi bien que mboko est occupé ba yebi bien que ba Rwandais ba récupérer mboka na ba Ougandais mais tango mboko est occupé là on y basala soki mboko est occupé ba telemelaka ba paya ba bengana ba paya ba organiser ba élection te ba kena na dialogue. Alors comment lelo oyo bino oyo bolobi boza ba politicien boyebi politique bozo ni malisusu ko kende ko signer ba corps au lieu ba arrangement particulier il y a place ba dribbler bino déjà deux ali ko dribbler binoté ba dribbler binoté ba possibilité mais boza ba complice il y a ba crime boko kanga ba kanzela mona Kabila CPI ba to mingi pe opposition ba okena CPI pour ba bimisa ki ba congolais na septembre 2015 na janvier 2015 na septembre 2016 na décembre 2016 ba yebaki bien que ba koboma ba congolais parce que ba yokanaki et me bango ba exposer ba twana ba kufa tala likambo mabele ezali grave likambo mabele ba sakana na ngote likambo mabele ba sakana na ngote soki lelo oyo Israël na Palestine bazo bunda ezali likambo mabele soki lelo ba iranien ba Iran na ba pays arabe ba ko envahir Israël et ça pour likambo mabele ba américain ba tambolaka ba tia ba frontière ba tia ba mur ba tia ba nini po ba colombien ba mboka na nyoso tout et ya na kota na nini te na nini na Amérique te. Et américain tamolaka na loboko à droite na Bible na loboko à gauche za na munduki wana ko beta mutu nyonso tu oyo akoya ko kota na mboka na ye na kana likambo mabele yango moni Angleterre ba benga ngo aquarium Angleterre zaka na denzela ko kota nzela ya masuwa yango ko ya pe bise ko memona masuwa bokati masuwa ebe awa train pe ko kota na sa mabele et comme trois nzela train et ko leka na sa mai bateau bien bis et ko leka na kati ya bateau na avion mais quand on est de côté na frontière ya Angleterre frontière Angleterre est hermétiquement fermée n'importe qui a ko yate botu na batebele ba na ngambu ba yate ba mususu pe ba koma awa akomika na immigration mbalamo ba refoulé na mboka uta likambo mabele ba sakana na ngote botu na bana ba Congo botu na ba ndeko nyonso tu oyo basala erreur ya kozwa mabele ya mboka mabele ya famille mabele ya ndako na bango lupango ya tata ya mama ya koteka po ya poto batu wana bakoma poto batu wana ba ya poto batu wana bazwa mikanda batu wana bakoma bien bazali awa baviva to viva na bango mais lokola ba remplacer mabele o bateka dité lokola bazongisa lopango ba parents to ya famille bazongisa te
Au moins de bakoma ko telinga. Bakoma kwiti, bakoma miyibi, bakoma ko rompwe, bakoma bakwita, bakoma bandumba, bakoma ba drogué, bakoma ko rompwe azana poto, azotambola biente ana poto azotelingana, likolo ya makambo mabele. Donc sangwa mabele ezali likamoko soko koti na mboka na bino, soko za na mboka na bino, oyebi ndenga ko salate, oyebi ndenga ko respecter mabele te, eza passe mingi pona yo. Likambo mabele ezali très important na mutu abundela mabele na ye. Yango monaka chaque famille bazala mabele na bango, chaque bana bazala mabele na bango, héritage nzamba pesi biso mabele ezali héritage nzamba pesi biso za mabele a Congo. Soki yo lobi oza congolais et que ozo sala complicité na bato ya mitema mabe, na bato ya misala mabe, baya na mboka na bino ba boma po bazwa mabele na bino, okozwa problème na nzambe ye moko. Okozwa na problème na nzambe avant justice a mboka et ya ko kuta na yo. Donc tolobaki ete na mboka na biso esene na biso to banda ko s'organiser to bengana ba Rwandais. Et là on a kamwe au mona ba congolais baza makasi na YouTube, ba makasi no sa ba vidéo, mais bazali makasi na ko sangana te po ba bundela mboka. Bazali makasi na ko sangana te po ba contribuer po ba sa malamu. Na royaume solika moko so ke na ba église ba musulman nyonso tu azouta mboka nyonso tu ake na mboka oyo ba musulman ba ali ata ba mona ye ata ba yeba ete ba sala ka cotisation ba pese mbongo banda commerce ba pese mbongo azwa ndako ba pese mbongo abongisa makambo nyonso yo siko za chrétien osambelaka kendeka na kati église yebisa pasteur kenga na uchoya naza chrétien na ne lo côté avocat senginga kaka 100 €, 100 livres. Pasteur a obenga dans l'église. Mais musulmans sont au commis, bako peso mbongo, bako zulo avocat, bako zulo nyonso, bako zulo nyonso. Siko yebsanga banani bazana bolingo, banani bazana nzambe. Mais lelo ba congolais bozo luka concert zonga. Bozo bimisi ba paquet concert zonga, bo bimisi ba paquet bwana posa bobina na éviter soki musique nini oyo fali na héritier ba betara ya koleka ba musique oyo to yoka et puis na éviter soki héritier na fali ba beti soki ba ko sala miracle nini ba congolais ba ko bika soki ba tuni ba kufa ba ko sekwa yango ba linga musique wana zongo. Donc conscience na bino zo la sabino teke na ngunga oyo tozo kun bazo boma biso bazo kunda bandeko na biso na mboka kuna bibembe ezali bongo na plus de 40 pour nani force publique ezali bongo na nani na kata na kananga même pour na ko compatir na bandeko wana tozana na moment moko ya silence bino bozolinga ko bino bozolinga kumena. Et ça m'étonne au monde ba congolais ba lobi ba ba congolais na mboka na biso ko boma biso ba osala ba aventure ba saper en réalité ba yebi même kolata te bazali bongo bato ba benga ba victime de la mode parce que pour na kolata il faut zala na harmonie, il faut zala bien sapé, bien parfumé et puis il faut zala allureux. Au mona mutaza na allure te ana face ya libulu ya boloko malobe a saper. Au mona mutaza na allure te ato lati ba dernier cri ya griffe bimi koloso za allure te. Soko yebi harmonité oza saperté ozali victime de la mode. Alors biloko wana nyo surtout ezo senga bato bazonga na nzela ba enseignant baze belete. Moi j'aurais préféré que bato basala ba vidéo kota sa neni folata combien de couleurs folata bilamba ni tisini folata na été tisini folata na hiver tisini folata na printemps parce que y a bato belé surtout na arrivé ya Ngwanzu na Turquie bilamba comme taloté donc bilamba ya ba copier zebele alors mutu tout au monde ya le bien comme ça père même si on sala ki cleaning na kangi mo mbongo ne ako so mo chemise na albia ça père non cause la propre kolata griffe et comme ça perte donc bilo wana nyo surtout ezo kamu sabiso ke ba congolais na mboka na biso bazo boma bato bali ko sala ba YouTube na mboka na biso bazo boma bato bali ko banopesa ba information na aner na mboka na biso bato tout bali basala ba vidéo mais ba éviter ba komi ba formateur même ba vidéo tango yozo la mutazo pesa ba information na vidéo
tala elobeli na ye tala message ni aza nango parce que lelo bozolanda bato oyo baza benemi ya Congo ba presse mingi ba site mingi ya web ba site mingi ya internet eza ba collabo mais yo omona vola l'hôtel yango ngana sepelaka nzamba pesanga esprit discernement des esprits nalandaka n'importe quelle vidéo te nalandaka n'importe quel prédicateur te nalandaka n'importe quel animateur te na ina biso likamoko étant que prédicateur étant que messager à bonne nouvelle na vie na yo pasteur yo zolanda église ozo no sambela soko checker yango te soko contrôler yango te vie na yo mo mebebe okeli fi ndenge moko pena cuisine na yo mafuta nini ozo sambela biloko nini ozo lia eko bebi sa vie no mo banzungu nini osalela na vie ya mutu cuisine na yo eza vrai très important ko leka nyonso lelo kende na bandako ya bato bele omona ye azolamba na banzungu ya bien internet le tokola na Kinshasa banzungu ya mbodi nzungu o basalaka wana mbodi wana ezali le yo ozolamba ngo ezali na ba produit ya mabe na kati nango le yo ozolamba ngo ekopeso cancer ekopeso maladie c'est-à-dire faut za na nzungu ya malamu pour protéger santé na yo il faut pas olia kabilo kwa malamu okomona to na poto awa batu tout ba comment que nous sommes biloko na abattoir eza mabete le ozo so ba biloko na abattoir ozolia ngombe biloko ya poto oyo ngombe ya 2 semaines babomi ngombe parfois ya 3 jours abotami lelo après 3 jours ozolia ba engrais chimique na ba engrais chimique lobi ko kamwate santé no beba lobi ko kamwate ozo ba good lobo kamwate vina we bebi soko ngi vina yo kola ozala bien oumela ndenge bible lobi okomona bakoko nayo liaka africain bayebo ndunda pondu biloko na biso wana eza biloko moko ezokola na mabele na biso naturel na yebi ke lelo ko lia africain eza cher mbisa ko eza cher mais liaka mayebo liaka dongo liaka pondu liaka bafui omona mutu ana poto awa atikala jamais ko lia bafui akoka ko bimisa 5 euros te 5 livres te poisson baba fruit aviva na poto na sala ka calcul en Afrique ah oui plan na kini so te ki yango rose ba $10,000 plan moni biloko so sombi yango boy ah ça 5 livres $5 €5 mais na kini kuna za $10 yo vivra na Afrique o vivra na poto mais ozo raisonner na mbongo Afrique nene alors lelo ezalaki ka bosangisa ba conseil ya web sabino ke ezali mama mingi na uta ikoyoka lisusu ke muto bobengi na kombo fiston sai azo girer ko défendre les criminels rwandais Kabila jusqu'à sa mort. Il semblerait qu'il est un cadre de la jeunesse de PPRD. Il a aidé les Rwandais Kabila à gérer la RDC dans la médiocrité des modernités des crimes. Donc batokwa ba sai azo tout atolo ke yazali jeunesse à PPRD azo soutenir Kabila tina suka eza malamu bo soutenir Kabila tina suka bo soutenir rien même na médiocrité des modernités à ba crime bomoni combien massacré bomoni combien attirer désolation bomoni combien de ba congolais yo ya bomi bino bo supporter mais mukolo suka je crois bo kimana avion mo alors bande konanga na tongo alelo ezalaki ko yebisa bino ke batela mabele na yo soko bateli mabele te ko telengana lokola bato ebele ba o telengana awo soko ezana eloko munene héritage nzamba pesa yo eza mabele na yo to yaki potoa bato ebele so to yebisa bango ba ya te ba nga ba mona mabebe ba ya ba oyeba te ba osani nakutana na ndeko mo azobisanga ah jina ngai yo apasta no ya poto kala ozape muto timba yebisanga madoki basala na oni azwa mukanda evite mukaya basala na oni akomi poto po ayaki nzela makolo nzela Nigeria nzela Angola akomi awa bule suki do banda la mukaka na ndaka père na mère bule ayaki poto mais banda akomi poto bule suki alors po bule zonga faut avion zongi Congo omoni ba master de ba souffrir omoni ba ninga musu ba ya poto te nde batonga po vision na yo zonga bien n'ebisa que so ngoy ba valeur a doki futa billet avion qui est en Afrique les ozonga oyeba tina doki merci.
Merci mingi na ndenge vraiment motema na ngai tondi nesengo mpona komona bino po ngai nalaki na poso na kutana na bino boyebi ngai nauti na Argentine nasala 30 ans kuna na Argentine na bandi kolanda bino kaka na internet tina lebaki na kotia makolo na ngai na Europe funa kutana na bandeko donc na se présenter ngai Mpia donc na yeko tala bino et puis justement na yeko kutana na réunion bosana ngona devant le Messie, parce que vraiment, Ngaï d'abord, quand on est au ministre, ce qui s'est fait tout de respect. Mais respect dans le pour vraiment, c'est vraiment la paix, pas la yote. Et ça, quand c'est ça la réalité dans sa colonne. Il y a que l'obéqué, bon, on a un candidat peuple. Donc, mais là, on a retourné vraiment, est-ce que vraiment, on allait vraiment zaïrois, vraiment 100%, ou bien congolais, le local bousseau. Deuxièmement, ce qui vraiment, on a la poste au PSU, on a travaillé dans Moutouana. Dans le cas où on a la biso, on a diamant, ivoire, nous n'avons pas besoin de ça. D'abord d'arriver là-bas. Est-ce que vous avez la souffrance du peuple congolais? Nakatamboka, vous voyez bien? Santé, vous avez un oui, pas nous allons vivre. La Kingasanité. Mais nakati ya loi, nakati ya Kivu. Na mabele ya Kivu, comme nous en a ville et aller. Ce qu'on soit 1500 km. Auto bengi ba village. Oh, il y a une communauté internationale qui va travailler bango. La richesse ya bango moko. Sous-sol. On a mis ça la richesse. Et ça, va contenir. Nous n'avons pas besoin de tout ce que tu es en train de dire là. Des économies, nous n'avons pas besoin de ça. Oui, mais souffrance, nous ne pouvons pas bien. Oui, mais le peuple ne va pas souffrir. Mais d'abord, il faut féliciter les combattants au Bayambi par recevoir. Au sein de mon fan d'Awanate. Au sein de Bozalina, pardon, mon côté. Beaucoup sont pardonnés. Vous voulez jouer avec nous? Comment se fait-il que Yoya Koufanda a Oya Kokuta n'a pas combattu vraiment à faire Boyambi? Parce qu'il est démissionné? Mais non, c'est un traidor. Qui poyo? Beaucoup fout à Makila Bana Congo. Il a eu l'Angleterre. Il y a eu politique. Mais souffrance au Bossali, c'est Fougo, les bisous mieux sur tout. Premier ministre extérieur, il y a France à Monanga. Dans sa carte internet, dans sa internet, premier ministre de France à Monanga. Ça va combattre les combat. Nos ancêtres sont laissés seuls parole. Les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants, un jour viendra, va libérer son terre. Bino bosa ko trahir biso. Bino bosa mutabani, pungasa mutabani na musakata. Moi je m'en fous. Ngara mungongo na nasa muluba, nasa muyasi, nasa mukongo, nasa mutetela. Nazali mwana ya Congo. Mais c'est vous allez payer cher. À un moment où vous faites du film, tala. Donc, dès que vous avez yo, donc nous sommes déjà dans le scénario. Dès que nous avons dans le scénario, mais si, le peuple est engagé. Vraiment, beaucoup de gens. C'est quoi le message? So now what's the message? Donnez la Bible, vous serez bénis. Donnez la Bible et vous serez bénis. Give the tithe and you will be blessed. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow C'est pas ça le message, frère. It's not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes Dis à ton back. voisin, il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people Et il free. va juger les And he nations. will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure soon. Disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sonner la trompette, là déjà dans sa bouche. The angel that will blow the trumpet Le already chauffard. has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes.
just a few Vous seconds ne left. voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you see that stuff? Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Beaucoup, même ici, beaucoup vont rester. Many, even here, many will be left behind. Parce qu'il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la See, télé plus que ton Dieu, You tu resteras. love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu, You tu love resteras. food more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu, tu resteras. You love earthly things way more than you Beaucoup love vont God. rester. You will be left behind. Many will be Ils vont left aller voir le behind. pape. They will go to Le the pape Pope, lui-même va and rester. the Pope himself will be left Ils vont aller behind. voir les fédérations. They will go to Les certain pasteurs. federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left Et behind. parce que vous les avez suivis, And vous allez because rester you avec eux. follow them, then you will be left behind Ça va être also. terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Arise. L'ordre est donné. The command has Alors, been que given. faut-il faire? So what is to be Commencez done? à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your Priez pour home. vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your Priez pour vos femmes, vos maris. your wives, your children. Alléluia. Wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos You parents. fast for your Jeûnez pour vos parents. belles-mères. Fast for your mothers-in-law. Intercédez pour leur conversion. Intercede for their Frère, conversion. ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light La lumière arrive. is coming.